Le Tout-Puissant nous aide. Les anges ont chanté Noël. Ils sont lequel est le roi aimé. Ils sont lequel est le roi aimé. Le Tout-Puissant. Qui solo quel est le roi est né. Papa qui solo quel est Dieu le Père. Il est arrivé sur terre. Le roi est né. Qui solo quel est le roi est né. C'est où qui se passe là? Vous allez, les anges ont chanté Noël. Ils sont là. Bonjour, donnez-moi 10 croissants et 10 pains au chocolat, s'il vous plaît. Pardon? Ok, ça marche. C'est une grande fête aujourd'hui, donc je vais offrir à mes collaborateurs on va fêter ça ensemble ce matin. Bonne journée. Et sur lequel est le roi aimé. Vous avez des jus, non, on n'a pas de jus. Quel jus d'orange vous avez? Deux cafés. Non, à part les grosses bouteilles, non? Deux croissants. Non, donnez-moi le place, ils vont prendre café au chocolat, c'est pas grave. Qui sont lequel est le roi aimé. D'accord. C'est ça qui va être petit, non? Pardon? C'est ça qui va être bon. Deux pains au chocolat. 29,70 s'il vous plaît. C'est bon? Le reste c'est pas cher. Combien il reste? Encore 12,06 Oui. Encore 3 euros. C'est la carte bleue. En carte? S'il te plaît. Dans les cieux, qui sont lequel est le roi aimé. Qui sont lequel est le roi. Quel est le... Ah, attendez. Je compte. Essayez la carte. Pas la bonne carte, merci. Ici lequel est le roi. Allez-y.
Madame, e R$1, água. C'est bon? Merci, bonne journée, au revoir. Bonne fête, hein? C'est le 12 février. Sur lequel le roi est né. Les anges ont chanté Noël, qui sur lequel le roi est né. Qui sur lequel le roi est né. Bonjour, bonne fête. Le roi est né, qui sur lequel le roi est né. Excusez-moi, c'est Bécor le Bruyère? Ouais. Merci. Voilà, 12 février 1914, 12 février 2019, Dieu le Père se matérialise sur terre. Il vient nous rendre visite pour accompagner le Saint-Esprit tatativement. Donc, aujourd'hui, nous célébrons le 105e anniversaire de sa présence ici-bas sous le soleil. Sur lequel il est arrivé sous le soleil, en Kamba de Nouvelle-Jérusalem, Tatati sur le Kilo, le Tout-Puissant nous aider. Les anges enchantés dans les cieux, sur lequel le roi est né.
Qui solo quel est le roi est né. Voilà. Sur l'éternel le roi sur nos cœurs le roi sur nos cœurs le roi de gloire est né, il s'appelle Kisolokelo. Les anges chantaient dans les cieux, sur lequel le roi est né. Sur lequel le roi est né. Tout puissant nous arrive sur terre. Les anges ont chanté dans les cieux. Le Dieu de gloire est né. Papa qui chantait le Charles, fort. Vous savez que le prénom Charles veut dire Karl en germanique. Hein? Ça veut dire que le fort. Papa qui chantait à ce jour, 12 février, hein? Comme qui dirait, dans le cadre des élections qui nous a disposé, qu'on appelle le Kimbangomona. Aujourd'hui, on est dans le mois de Kundi. Kundi, le mois de Kundi. Eh bien, aujourd'hui, on est le 9 de Bonda Kundi, Mona. On n'a pas le 12 février, c'est le 9 du mois de Kundi.
fort. Et c'est extraordinaire. Ça tombe de 9. Vous savez que le chiffre 9, c'est le chiffre du renouvellement. Hein? Quand on parle de chiffre, on compte de 0 jusqu'à 9. Et le 9, c'est le plus grand nombre de chiffres. N'est-ce pas? Parce que le 10, c'est l'association du 1 et le 0. Le 11, c'est l'association du 1 et le 1. Le 12, c'est l'association du 1 et 2. Ainsi de suite. Mais le plus grand de chiffres, le plus grand, c'est 9. Or, vous savez que le chiffre 9, c'est le chiffre de renouvellement. Et vous, Papa Simon Kimbangu a décidé sur Terre qu'un humain, une gestation normale, c'est 9 mois dans le ventre de sa mère. Et le territoire paradis terrestre, le royaume divin Congo, RDK, le royaume divin Congo, le royaume divin Congo, le royaume divin, pas le démon caché, non, le démon qui cache là, non, je ne te pas de ça, pas le démon qui cache, c'est une divinité, divin. Et c'est là, c'est le seul pays au monde, s'il vous plaît, qui est bordé de 9 frontières. Oui, 9 pays entourent le Congo, d'après les décisions de Berlin. Chétan, la magie de Paille, a décidé de nous approprier la Belgique, la magie de Paille, Belgique, ou les Alba, albinos, donc les Foundi, les Foudembi, les Foudizambi, donc ceux qui avaient des mauvaises attitudes, parce que moi, ça dira les individus du monde des ténèbres qui sont venus dominer à travers nos colonisateurs. Pas si nous donc, on le déclare. Et donc, ce territoire paradis terrestre, l'abdomen est disposé en 3 dispositions. La tête, le Yayakanda, Angola, l'abdomen, c'est la RD Congo, et les pieds, c'est le petit Congo. On qualifie de franc-maçon, hein, le Braza, parce que Braza, c'est un imposteur, c'est un franc-maçon, que Satan avait investi des capacités d'action à partir des loges. Et il est venu, il est rentré dans la marine marchande, c'est ce qu'on qu'il est venu au Congo en violant la fille, la nièce vierge du roi Congo, Amé. Ce dernier avait violé, ça c'est les déclarations chrétiennes de Philo Benga. Ça c'est le Benga, par la compromise de son ami Ibelebo, qui était un abbé, qui a témoigné ça, qui est un prince héritier aussi de ce royaume-là. Donc mes amis, Papa Kimbangu dispose en 3. Donc aujourd'hui, 12 février, nous célébrons l'arrivée de Dieu le Père, Papa Kisolokele, c'est un politique. Moi je suis un politique. Dans le cadre des 3P du SP, le pouvoir spirituel, scientifique et politique. Et dans une structure déclarée en France qu'on appelle Centre des enfants de Dieu et Sud-Afrique pour le Congo unifié. Parce que nous, le Congo est une entité naturelle, Papa Kimbangu a décidé sur terre et est une entité unique. Pas de division. La capitale spirituelle, c'est une Kamba. Nous allons prendre des décisions. Papa Kisolokele dira, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise blanche à Kamba, toutes les nations nous prennent le droit au point de Papa Kimbangu. Kisolokele Dialonga la Kaga. Donc, c'est ça. Ça, c'est la déclaration à Kimbangu fait. La première déclaration, c'est aujourd'hui, le 12 février 1914, il dit Kisolokele Kintinukiamasu. Dieu le Père s'est matérialisé sur terre. Ce qui s'est matérialisé, c'est accompli. On ne peut pas dire Lunga, c'est la deuxième déclaration le 25 mai, du Noël. Le 25 mai, le Christ Jésus revient nous sur terre. Et la dernière déclaration qui dira, ce qui s'est révélé, c'est accompli, ça met elle est dans ton cœur. Diangienda Kuntima. Kuntima Diangienda. À quel endroit? À la place de l'Afrique. À Kamba, où fut créé le premier humain. Kakambuki, Adam. Voilà, donc mes chers amis, j'arrive à ma correspondance pour arriver à l'occupation pécuniaire parce qu'il faut bien s'occuper pour Papa Kimbangu, lui nous amène le travail. Dieu le Père, Papa Kisolokele nous amène la loi, les 10 commandements. Tata Kimbangu, le Saint-Esprit, le Christ Jésus nous amène l'amour. Et Tata Kimbangu, le Saint-Esprit nous amène le travail. Il faut travailler, il faut être en activité. Là, donc je vais à l'occupation pécuniaire dans les environs de la Défense pour pouvoir faire face à la construction d'un Kamba. C'est pas seulement Kimbangu nous dit, mes chers enfants, d'après la communauté de Christ, il n'y a qu'en construisant Kamba, Nouvelle-Jérusalem, que nous pourrons avoir. Monsieur, vous avez oublié vos chapeaux. Voilà. Voilà. Le Tout-Puissant, il est né. Le Dieu de gloire est né. Mais là, je m'en vais vous laisser en compagnie de mes amis, des guitaristes, parce que nous glorifions le centenaire de Papa Kisolokele dans la suite logique.
de cette fête-là. Mbeko eko tambusa mokili. Voilà. Madame, Monsieur, votre prochain train destination de Cergy-le-Haut va être reçu dans votre gare d'ici 2 à 3 minutes environ. Prochain train à destination de Cergy-le-Haut d'ici 2 à 3 minutes environ dans votre gare sur la voie B. Voilà. Tata qui solo kele. Haha. Tu es là. Yerusalem. Nkamba. Nkamba. Voilà. Donc la loi qui va diriger l'humanité, c'est la loi de Tata Kimbangu. Eh oui mes amis, la loi qui va diriger l'humanité, c'est la loi de Tata Kimbangu. Donc les 10 commandements. Afrique, Amérique, Asie, Europe et Océanie. Écoutez bien. Ouvrez bien vos oreilles. Écoutez mon oracle, moi Kimbangu Kiangani. Mes chers enfants, écoutez-moi bien. Eh oui. Europe, Océanie, écoutez-moi bien. Ouvrez bien vos yeux, vos oreilles. Kimbangu Kiangani, je parle. Je déclare. Papa Kimbangu a eu 3 postérités. Dieu le Père, le Christ Jésus et Dieu le Saint-Esprit. Papa Diangenda, c'est lui, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oh. Suivons. Voilà.
malamu ya dunia. Aloro na biki mfana nini na kokanga boyo kama kabobo yete kolela moto mondo kefaya kono tawa na bazale ko kuteka ba iskla ata wana marché ba iskla bezalaki wana kule kwa matawa na injili kaka na tawo yo na ngai Tozala lukula mana muke Tozala lukula muida Mundimi azali muida Sika yoza tu yoza ni Soko uyetina nazali chrétien Mumbi tunisa Batila bibengu Soko zali kutokuna Soko zali kutokuna Lenge ni mundimi na yote Ola ni metra na yote Na kone yesu Sola tatata Mangana bisu bisu kolo Zamena bisu azali vivant Bisu de musambi la kanzambia vivant Yoku kufati Donc c'est quand même un batata Tout ça le bisu ala bisu Tout ngali mumba ya suka Batu wandimi ya kote Uzadi kumana Ngali mumba ya suka Nalabaki na kutu Nalabaki na ubita ukuzala kiawa Nalabaki ete Batata brava tunga kali kwa Batata zaba cheki kwa nasio Kawe wapemela kati suka na batata zaba Iba tukibi Kasi bachini Oyo abutia Nikolo atia mataza Atia maporte atia mapenetre Amo kusabakati na daku Asala kati Donde tata Makusukusu ligale kwenye Tamu mwende kiti, ali kumuni kwelele. Lelo yo, gaya mwende mwendo, na mbimatira. Mama, patata. Toza la soro mwina. Sika yonsu kumwani, wala mwende sika wana iza la pro. Na tina nini? Toza na bisikilu kumame. Kasi zame, apo mwende. Midelo mapiniena yi. Toza na presa malamu. Toza la mana na mibeko. Sabe afekte sala boyote sala ya kote papa te sabe so afekte kabo iba tina ya afekte donc ça les va ça mais sinon ça ne va pas dire moi ça les va ça image de Dieu donc on a dit image de Dieu tomba nga kusala mabe donc ça dit image donc salami na lolenge na yi donc ça la image ya so Tango susukon tata abuti mwana atei mwana wana mumbulu age kusala likabu soko bayo kulubana yo mwana na yo tata mwana sola yibinde yazali mwana na yo kasi yapaloma ya solo atali mwana na kai kasi kalebi ojadi baba de mwana ngo atali mwana mabe pesoko mwana za kusala malamu batu ko bani ese goya tata na mama ta kudala bena kata ya solo na kata mtima ya sepeli mwana ni kata mtima kwa banda ni baba tani mwana na bena bitwa mimi
matapa kitoko mwana kuna moko sarate kisangani ne mapa ya makuyele mene pili ni kwa yela kusele kasi balala wapi soko tutungite bakolala wapi malamu teso sidi sapata ko to bandi tako teto ko na mobali kuna malamu teso ko sidi sabu soko bolingi de papaya makudungwa kama kini mobi papaya mutana kamino ebe malamu teso sala bata to sidi sapata ko ana kwate ole to kada kusalama to na kuduwe ba hotel bisar kana bongo te batu baru bagi nak kisah oh kasih dia ngeda mubulu akhir buat dapat pada tapo mine wana tapo sing dapat ngedi dia bazana bongo kana seko kana zana bongo te ya solo na 1921 batu na kaye bananga zabi baye oh meye kipago laksana mutako ndenge ya sasa bananga zabi wana bataba oh kasi yo promosa ni so yo lenye kutunga kubwa sasa yo kubwa uzana mbao papa kana na akama kizero achina maboko na yeye asali yangu ya kwesi yo susu na mabele tikamwana takulembo la binyango yo tuninga soko na zana mbao mwananga ibatu oya kutia diza hiyo oya kutia dimi oya kutia mbili oya kutia sa oya kutia sega na yo mtotene na bongo nawe na ngai na zangi bongo ngai na kuleka bibi boni akosaki lelo soko 10 na sante da kai yo bongo kama anapo toko boni isu mboko to sali batu wana bado baki meye denge na zana mubulu yeye pia zana bongo tena na kamisala minene akusidi sa ngonde ngeni boni banda kwa silite soko kura izala ki makasi na butunde balaki sibinu sidi mabrama ni kama ni sala ka pas orke kura izala makasi eto même maki groupe électrogène o itapla kana ngaite baba tena hivi malamu de kura izala bino orke kura izala faible trop faible même soko to branché na kati na projecteur na biso mine yose bikufi alors il sera dérangement ya ngwana ni balaki sa bino sidi materi il sala ki ka pas soko ba renforcer courant eh bien vraiment beaucoup kutala makamande ngona banda kwa na beaucoup ndi mate ya biso beaucoup ndi mate bato bazani na bongo moyente baya botara mtu ya zani ndoke mtu wangu grand magicien mtu wangu azali franc-maçon mtu wangu azali rosicrucien litune nanga yo zalaka oyo babenga me ba chrétien balinga ite oyo babenga me bandoki balinga ite oyo babenga me ba rosicrucien balinga ite oyo babengi ba magicien balinga ite ba oyo bazali ba franc-maçon balinga ite bongo ngana zali nani baziyo sitwana bakulinga kanga ite kama benga na sara banda na yaki na sunyi mutu na kena ndako mutu banda na koti na kati na enceinte ya parcelle na biso na bandi na ngana kati na ndako kasi mpatu bakubenga ngando bakubenga ngamo yibi eske na kotanga na ndako na mutu ngana bandi na ngai kati na wani na ngai kaka kuna na kati na ndako na biso kasi batu babenga ngamo na sala kwa bamoni likambo izali bandimi oyo babenga mi bandimi minene kasi balubi muntu wana zali mutu mabe bandoki balubi muntu wana zali ndoki moko ya makasi eba kulinga kanga ite ba framaso balubi wana zali framaso ya ndenge musuto lingi yete ba mazise balubi muntu wana zali mutu mabe ba rozi christian muntu wana zali mabe bongo ngana zali nani atandele to kuyiba kaka lelo moya kubibisa ngo izalite soko mukoro mango koki wale bisanga iba mama
ya solo mukolo wana mpase kuzana mukili kasi binu bobenye ngai mazisia na ya wana bopanzani. Bonjour, bienvenue. Oui, ça va. Jamais des poissons, des pains au chocolat, ça va vous dire la paix. On a pris la fête aujourd'hui. Wana ndani ndoki ya ndenge mususu. Soko na kumi na ibasika na bango badingi kumona ngai soko mukete. Mutu mabe ni ngana sala. Ce qui veut dire bazala kana secret. Oyo ndenge to kotondola yako mukolo mususu. Tango yote. Lelo vraiment na c'est la fête parce que mon père est né aujourd'hui. C'est l'anniversaire de mon père. Dieu le Père est désolé sur terre aujourd'hui, donc c'est la grande fête. Donc, yonso kutosa bibeko wala dia kuzala amina ngai. Bino baanso bozali awa, bozali image ya Nzambe. Donc, tozali bana Nzambe, tozali banzambe. Donc, moko abibukila. Kamata talanta na yo. Mema yango kokumisa mwesika ilaka. Kwate Nzambe tatankole yezo ili musantu basepela yo. Na kumuna tata mwana pia ili musantu. Amen. Mukolo mususu mwana na biso moko yempe mukongo azwi nzembo ya bakoreyen. La Corée ezali musika tata moko mpe azwi nzembo ye mpe mwana moke kaka azwi nzembo monoko ya kuna na Tanzanie, kuna na Zanzibar. Ntango yembe nzembo wana tozalaki na kati na ndako tozale kolia na tata moko yebe mutu na kuna tekasi azalaki kuna. Ntango bana na biso yembe nzembo na libanda tata wana bandu kolela ngai na banyi kasi ndenge nyoyo yebe mwana mukonji na biso ya Zaire tekasi mukili mususu ayaga kutala biso tomoni mwana wana tiji ulia abantu kulela makati sananga makebu sika sana tini kwani uyali kulia disuste ya ndina moni mawa ya nini bango nze bango baju ya ngoa na dia solo na uki mongongo wana kolela muntu mwindu epai ya Nzambe. Ndenge mpasi na muntu mwindu sika na batu bato ya ndenge mususu biso batu mwindu bazala kumana na biso lukola biloko bizangi ntina ya wana leka mwana isalinga mawa ya wana ngana zala kolela ya muntu mwindu epai ya nkolo. Atuni ngai ndenge nini mwana oyo azali mwana mukete ayibili monoko wana kule mwana nangai izalaki musika te na lemo lake peza maalamu ya lubia aloro na biki mfana nini na kokaka koyiwo kama kabubo yete kulela muntu mwindu epa ya kolo tangu wana bazaleke kuteka ba esclave na tangu wana marché ba esclave ezalaki nze mwana ya ole yima matangu wana ejilika kada tangu yo na ngai tozali totunga mukili masika tozala biloko bya sika tozala lokola bana moke tozala lokola muinda mundimi azali muinda sika nyonso tu yo zali soko lubie tengana zali chrétien komisa batila bibeko soko zali mutu akubunda soko zali mubomi ndenge ndi bondimi na yo olandi maître na yo te la nankolo yesu tolanda tata sivokiba tobanga na biso te tokolonga Nzambe na biso azali vivant
biso tokosambela kanzambe ya vivant ya kokufa te. Donc sika wana bamama na batata tosala misala na biso totunga lingumba ya suka bato badimi yango te. Pourtant lingumba na biso ezali lingumba ya suka. Nalobaki na butu nalobaki lobi tao tozalaki awa nalobaki ete batata abra batungaka lingumba ya tata nzambe atiaki fondation baoyo bamemelaka biso mokanda batata nzambe batongi miri kasi bajili oyo akotia likolo atia manzanza atia baporte atia bafenetre abongisa bakati na ndako azalaka te. Tonke tata makosoli ndenge alemuleli biso ya sodo tango mwende kiti ale tomoni pwelele lelo oyo ngai mutu mwindu na kubibatela bamama batata tozala solo mwinda esika nyonso tovandi malamu na esika wana ezala propre na ntina nini tozali na biso biloko mabe kasi nzambe abongoli biso tokumi lelo bapilie na ye tosambela mpenza malamu tozala bana na mibeko oyo ndenge nzambe apekise tokosala boye te kosala yango te pamba te nzambe soki apekise ye likambo yiba tie na ye apekisili yango tozali banzambe biso nyonso tovandi yango tozali banzambe image de Dieu lokola tozali image de Dieu tobanga kosala mabe tozali image tosalami na lolenge na ye tozala image ya solo ntango mosusu soko tata abuti mwana ateyi mwana wana mumbulu ake kosala likambo soko baye koloba na yo mwana na yo tata mwana solo yibi nde azali mwana na yo kasi akoloba ya solo azali mwana na ngai kasi nalebi otali baba te mwana ngo azali mwana mabe mpe soko mwana wana aza kosala malamu bato babandi kokumisa ye papa abuti mwana ya solo esengo ya tata na mama ya kozala mpe na kati na motima ya solo na kati na motima na ye asepeli mwana na ye kasi akumimisa yango libanda te baba te alingi mwana na ye nzambe na biso alingi biso mingi soko tozali bana na motosi tozali libanga tovanga kosala mabe biso bandimi tovanga kosala mabe mondimi ubie chrétien azali mwinda tozala mwinda po ate bato oyo batambolaka na molili balanda biso po ate baya kokutana na nzambe tata na nkolo yesu mosala totia bolingo na biso ezala makasi ntango navwande wana aza kotalaka bato bazala kokotana mpona na nsima pamba te miri esili te namoni batata awa baza kopekisa bato baza kolungwa pai boyo me soko totiaki nyonso totiango na kati na lupango derangement ekozala te bele bato tokokota awa bato toza na ntina awa me sikasika awa pamba te lupango kokangami te nazali komona baza kokota kuna me soko tokati lupango na biso nde toza na kinya heureusement bosi botungi pa mingi kasi malamu nde bofuku bosili bandako ya kitoko bobandi kuna bobusana te kisangani nde bapaya bakoyela bino ebele ndenge baya koyelaka biso na kisasa kasi balala wapi soko totungi te bakolala wapi malamu te tosilisa bandako tobandi ntango kitoko wana bobandi kuna malamu te solo bosilisako soko bolingi nde bapaya babulungwaka mokili mobimba baya kotalaka bino abi malamu te tosala bandako tosilisa bandako wana po ate olie tokenda kozala tokona kuluwe ba l'hotel biso tali mpe na mbongo te bato bali bakenda kisasa kasi ediangena mobulu ake kubanda ndako minene wana akusilisa yango ndenge nini ye mpe aza na mbongo te nga nasengi bango nga naza na mbongo te ya solo na 1921 ye batunaka ye
nzambe baye oh meye kibango lakisana no mutoko ndenge ya sani banganga nzambe wana batata oh ndio promoza ni soko yo linye kutunga linguva pesa yo kukuba uzana mbo papa ndio kana na kama tize achina mbogo na hiyo asali kwa cohesion sisi na mabeli kama na kulepo na nyambo yo tuninga soko na sana mbongo na ngai batu oya kutia visa hiyo oya kutia dini oya kutia mbili oya kutia sa oya kutia seka na hiyo mtoto na mbongo nawe na ngai na zangi mbongo ngai na kuleka bibi boni akosaki akosaki lelo soko 10 sante da kai yo moko kukamwa banda kitoko boy isu moko to sali batu wana bado baki meye ngenge zale mubulu ye pia zana mbongo te kasi abanda kamisala minene akusidi sa ngonde ngeni boni banda ko ngo silite soko kura izala ki makasi na butunde balaki sibinu sike mavrema ni kamani izala kapas porque kura izala makasi eto memma ki groupe électrogène o itamla kananga ite papa tena hivi malamu de kura izala bino porque kura izala faible trop faible même soko to branché na kati na projecteur na biso mine yo se bikufi alors il faut ça dérangement il y a moi de balaki sa bino cinéma télé et ça qui passe soko ba renforcer courant eh bien vraiment beaucoup kutala makamande ngona banda kwa na beaucoup ndimate de ya biso beaucoup ndimate bato bazani na bongo moyen te baya botala mto ya zali ndoke mtu wangu grand magicien mtu wangu azali franc-maçon mtu wangu azali rosicrucien litune nanga yo zaraka oyo babenga mi ba chrétien balinga ite oyo babenga mi bandoki balinga ite oyo babenga mi ba rosicrucien balinga ite oyo babengi ba magicien balinga ite ba oyo bazali ba franc-maçon balinga ite bongo ngana zali nani batu yonso tuwana bakulinga kanga ite ikama benga na sara banda na yaki na finyi mutu na kena ndako mutu banda na koti na kati na enceinte ya parcelle na biso na bandi na ngana kati na ndako kasi batu bakubenga ngando bakubenga ngamo yibi eske na kota na ndako na mutu ngana bandi na ngai kati na bandi na ngai kata kuna na kati na ndako na biso kasi batu babenga ngamo yibi na sala ka bangoni dikambo izali bandimi oyo babenga mi bandimi minene moto wana zali moto mabe bandoki balubi moto wana zali ndoki moko ya makasi e bakulinga kanga ite ba framaso balubi wana zali framaso ya ndenge musuto lingi yete ba mazise balubi moto wana zali moto mabe ba rozi christian moto wana zali mabe bongo ngana zali nani atandele to kuyiba kaka lelo mwaye kubibisa ngo izalite soko mukolo mango kuki wale bisanga iba mama ya solo mukolo wana mpasi kuzana mukini kasi binu bobengi ngai magicien na ye wana bopanzani binu bobengi ngai franc-maçon tangu na kumi wana bapanzani mtu anazali na ndoki ya ndenge mususu soko na kumi na ibalisika na bango badingi kumona ngai soko mukete mtu mabe nini ngana sara seki vedir bazala kana sekre oyo ndenge to kotondola yamba mukolo mususu tango yote lelo vraiment na dibisu baso to lungola kaka mabe to zala mutumoko seno mukolo wana soko yangu yukukia na kusana kamera di susu tango ana meme mama fumando na boyi donc oyo yonso kutosa mibeko wana dia kuzala amina ngai bino ba so bozali awa bozali image nzabe
donc tozali bana nzambe tozali banzambe donc moko amibundela kamata talanta na yo mema yango kokumisa ngo esika elaka po ate nzambe tata nkolo yezu eli mosantu basepela yo na kombo na tata mwana pia eli mosantu amen. mokolo mosusu mwana na biso moko ye mpe mokongo azwi nzembo ya bakoréen. La Corée ezali mosika tata moko mpe azwi nzembo ye mpe mwana moke kaka azwi nzembo oyo monoko ya kuna na Tanzanie kuna na Zanzibar ntango ayembi nzembo wana tozalaki na kati na ndako tozali kolia na tata moko yebe mutu na kuna te kasi azalaki kuna ntango bana na biso bayembi nzembo na libanda tata wana bandi kolela ngai na bani kasi ndenge nini oyo yebe mwana mokonzi na biso ya Zaire te kasi mokili mosusu ayaga kotala biso tomoni mwana wana tiki kolia abandi kolela makanisa na ngai makebusika kana tuni yapali ukuyali kulia lisusu te kia levi na moni maua ya nini bango nze bango baju yango wana na levi woki nini le ya solo na woki mongongo wana kolela ya muntu mwindu epai ya nzambe ndenge mpasi na muntu mwindu esika na bato bato ya ndenge mosusu biso bato mwindu bazala komona na biso lokola biloko bizangi ntina yango wana leka mwana esalinga mawa yango wana nga nazala kolela ya muntu mwindu epai ya nkolo atuni ngai ndenge nini mwana oyo azali mwana moke ayibili monoko wana kulemona na ngai ezalaki mosika te na lemolelaki epeza malamu ya lubi aloro nabiki mpona nini nakokaka koyoka makambo boye te kolela ya muntu mwindu epai ya nkolo ntango wana bazalaki koteka baesclave na ntango wana marché baesclave ezalaki nze mwana ya olia yimba matango wana ejili kaka na ntango oyo na ngai tozali totunga mokili mwa sika tozala biloko bya sika tozala lokola bana moke tozala lokola mwinda mundimi azali mwinda esika nyonso to yo ozali soko lubi ete nga nazali chrétien omikomisa batela mibeko soko ozali moto ya kobunda soko ozali mobomi ndenge ndi bondimi na yo olandi maître na yo te landa nkolo yesu tolanda tata siboke tobanga na biso te tokolonga nzambe na biso azali vivant biso tokosambelaka nzambe ya vivant ya kokufa te donc esika wana bamama na batata tosala misala na biso totunga lingumba ya suka bato bandimi yango te pourtant lingumba na biso ezali lingumba ya suka nalobaki na butu nalobaki lobi ntango tozalaki awa nalobaki ete batata abraham batungaka lingumba ya tata nzambe atiaki fondation baoyo bamemelaka biso mokanda batata nzambe batungi miri kasi bajili oyo akotia likolo atia manzanza atia baporte atia bafenetre abongisa bakati na ndako azalaka te tonke tata makosoli ndenge alemuli biso ya solo ntango mwenda ekiti ale tomoni pwelele lelo oyo ngai mutu mwindu nakongumi batela bamama batata tozala solo mwinda
esika yonso tovandi malamu na esika wana ezala propre na ntina nini tozali na biso biloko mabe kasi nzambe abongoli biso tokumi lelo bapilie na ye tosambela mpenza malamu tozala bana na mibeko oyo ndenge nzambe apekise tokosala boye te kosala yango te pamba te nzambe soko apekise ye likambo yiba tie na ye apekisili yango tozali banzambe biso nyonso tovandi awa tozali banzambe image de Dieu lokola tozali image de Dieu tobanga kosala mabe tozali image tosalami na lolenge na ye tozala image ya solo ntango mosusu soko tata abuti mwana ateyi mwana wana mobulu ake kosala likambo soko baye koloba na yo mwana na yo tata mwana solo ayibi nde azali mwana na yo kasi akoloba ya solo azali mwana na ngai kasi nalebi otali pamba te mwana ngo azali mwana mabe mpe soko mwana wana azali kosala malamu bato babandi kokumisa ye papa abuti mwana ya solo esengo ya tata na mama ya kozala be na kati na motima ya solo na kati na motima na ye asepeli mwana na ye kasi akomimisa yango libanda te pamba te alingi mwana na ye nzambe na biso alingi biso mingi soko tozali bana na botosi tozali image tobanga kosala mabe biso bandimi tobanga kosala mabe mondimi ubie chrétien azali mwinda tozala mwinda po ate bato oyo batambolaka na molili balanda biso po ate baya kokutana na nzambe tata na nkolo yesu eli mosambo tositala makasi ntango navwa nde wana aza kotalaka bato basala kokotaka kuna na nsima pamba te miri esili te namoni batata awa baza kopekisa bato baza kolungwa pai boyo me soko totiaki nyonso totiango na kati na lupango derangement ekozala te bele bato tokokota awa bato toza na ntina awa me sikasika awa pamba te lupango kokangami te nazala komona baza kokota kuna me soko tokangi lupango na biso nde toza na kimia heureusement bosi botongi pa mingi kasi malamu nde bokokisa bosilisa bandako ya kitoko bobandi kuna bobusana te kisangani nde bapaya bakoyela bino ebele ndenge baya koyelaka biso na kisasa kasi balala wapi soko totongi te bakolala wapi malamu te tosilisa bandako oyo tobandi ntango kitoko wana bobandi kuna malamu te solo bosilisa soko bolingi nde bapaya bakolungwaka mokili mobimba baya kotalaka bino abi malamu te tosala bandako tosilisa bandako wana po ate olie tokenda kozala tokona koluwe balotel biso tali mpe na mbongo te bato bali bakenda kisasa kasi ediange na mobulu ake kupata ndako minene wana akusilisa yango ndenge nini ye mpe aza na mbongo te nga naseki bango nga naza na mbongo te ya solo na 1921 batunaka ye banganga nzambe baye me ye kibango lakisa na moto yango ndenge azali banganga nzambe wana bazali kasi yo vraiment ozali songo yo olingi kotonga lingumba mpenza oyo papa akamati zero atina maboko na ye asali yango ya kwesi yonso tuna mabele teka mwana na bulembo la binyango te yo tuninga soko naza na mbongo na ngai bato oyo akutia 10 zaire oyo akutia 10,000 oyo akutia 1000 oyo akutia 100 oyo akutia 50 na yo moto tuni na mbongo nawe na ngai nazangi mbongo ngai na buleka bino boni akosaki lelo soko 10 na sante da kai yo moko kokamwa bandako kitoko boye isu moko tosali bato wana bano baki me ye ndenge nazali mobulu ye pia azana mbongo te kasi abandaka misala minene akusilisa yango ndenge nini
bon banda ko silite soko kura izala ki makasi na butunde balaki sibinu site ma vraiment de kamone izala ka passe porque kura électrogène o itamla kana ngaite pamba tena hivi malamu de kura izana bino porque kura izala faible trop faible même soko to brancher na kati na projecteur na biso mine yoso bikufi alors il faut ça dérangement il y a quoi de balaksa de cinéma et ça qui va passer soko ba renforcer courant eh bien vraiment beaucoup kutala makamande ngona banda kwa na beaucoup ndimate ya biso beaucoup ndimate bato bazani na bongo moyete baya botara mto ya zali ndoke mto ngo grand magicien mto ngo azali franc-maçon mto ngo azali rose chrétien litune nanga yo zara oyo babenga mi ba chrétien balinga ite oyo babenga mi bandoki balinga ite oyo babenga mi ba rose chrétien balinga ite oyo babengi ba magicien balinga ite ba oyo bazali ba franc-maçon balinga ite bongo ngana zali nani batiyo sutwana bakulinga kanga ite tikama benga na sara banda na yaki na finyi mutu na kena ndako mutu banda na koti na kati na enceinte ya parcelle na biso na bandi na ngana kati na ndako kasi batu bakubenga ngando bakubenga ngamo yibi est-ce que na kota na ndako na mutu ngana bandi na ngai kati na bandi na ngai kata kona na kati na ndako na biso kasi batu babenga ngamo yibi na sala ka bamoni dikambo izali bandimi oyo babenga mi bandimi minene kasi balubi moto wana zali moto mabe bandoki balubi moto wana zali ndoki moko ya makasi ke bakulinga kanga ite ba framaso balubi wana zali framaso ya ndenge musuto lingi yete ba mazise balubi moto wana zali moto mabe ba rose christian moto wana zali mabe bongo ngana zali nani atandele to kuyiba kaka lelo mwaye kubimisa ngo izalite soko mukoro mango koki wale bisanga iba mama ya solo mukoro wana nafasi kuzana mukini kasi binu bobengi ngai magicien na ye wana bopanzani binu bobengi ngai franc-maçon tangu na kumi wana bapanzani mtu anazali na ndoki ya ndenge mususu soko na kumi na ibasika na bango badingi kumona ga isoko mukete mtu mabe ni ngana sala seki vedi bazala kana sekre oyo ndenge to kotondola yako mukolo mususu tabo yote lelo vraiment na lijibisu baso to lungola kaka mabe to zala mtu moko sino mukolo wana soko yango yukuke na kutana kamara di susuke tango ana meme mama fumando na boyi donc oyo yonso kutosa mibeko wana dia kuzala amina ngai bino ba so bozali awa bozali image ya Nzambe donc tozali bana Nzambe tozali ba Nzambe donc moko amibudina kama talanta na yo mema yango okubisa mwesika ilaka Pate Nzambe tata nkole yezo ili musatu base pela yo na kumuna tata mwana pia ili musatu amen. Mukolo mususu mwana na bisu moko yempe mukongo ajui nzembo ya bakoreyen la Corée izali musika tata moko pe ajui nzembo yepe mwana moke kaka ajui nzembo bakulu monoko ya ba kuna na Tanzania kuna na Zanzibar kangwa yeme nzembo wana tozalaki na kati na ndako tozale kulia na tata moko yebe mutu na kuna tekasi azalaki kuna
tango bana na biso yembe nzembo na libanda tata wana bandu kolela ngai na banyi kasi ndenge nyoyo yembe mwana mukonje na biso ya Zaire te kasi mukili mususu ayaga kutala biso tomoni mwana wana tiki ulia abandu kolela makati sana ngai makebu shika kana tuni yapani ukuyali kulia disuste ya luvina moni maua ya nini bango nze bango baju yango wapi na luye woki nini le ya solo na woki mongongo wana kolela ya muntu mwindu epai ya nzape ndenge mpasi na muntu mwindu sika na batu bato ya ndenge mususu biso batu mwindu bazala komona na biso lokola biloko bisangi ntina ya wana leka mwana isalinga maua ya wana ngana zala kolela ya muntu mwindu epai ya nkolo atuni ngai ndenge nini mwana oyo azali mwana muke ayibili monoko wana kule mwana nangai izalaki musika te na lemo lake peza maalamu ya luya aloro nabiki mfana nini na koka kako yiwo kama kabubo yete kolela ya muntu mwindu epa ya nkolo tangu wana bazalaki kuteka ba esclave na tangu wana marché ba esclave ezalaki nze mwana ya ole yima matangu wana chini kaka na tangu yo na ngai tozali totunga mukili masika tozala biloko bya sika tozala Qu'est-ce qui m'a... Qu'est-ce qui...